Un euro va célébrer donc Zali et loko personnellement dans les Lakayango que avant que Koro il faut qu'il ait ses à pouvoir donc et loko le Samonanga et Yokani donc on est en train de célébrer un héros national. C'est pour cela moyen il y a tant il y a là donc on a eu là moi mais na ebi que espoir déjà auprès du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, son excellence chef de l'État. Bon batou moto angwa zolo banani. Il faut tout le monde zoba. Montazobo et le je ne sais pas. Ce qui montazobo je ne sais pas les opinions naïe, mais sauf tout le monde a mususu bakenda bandule banini babima ba héros national. Pourquoi pas Etienne Tshisekedi oyi mutulelo asala que les lois ngai na la ta cravate oyi asala les lois démocratiser ba politique à créer multipartisme et le parti politique est botama lokola mayebu et comment ba a bb ba cc donc muto asala yango ezali Etienne Tshisekedi Mulumba. Pourquoi pas honorer mémoire nae muto alobaka a créer pouvoir pour le pouvoir te a ça le pouvoir pour le peuple et muto bongo ba azala honorer na titre héros national qui peut refuser nani akoyo boya et puis encore le fils de son père Azawana. Donc baboya basamba muto boya azali te nyata bo toleka son ekoyoka na tina suka image s'il vous plaît ozo baptême moko ya bato ala moka ba se date moko yezala ka martyr ya bato na yebisio Etienne Tshisekedi depuis abandalite na ye asaboma nani ni tonga asimba ni tonga asimba même gilette te asala lite na ndenga ke na serike ya boyi makile tanga ce qui Etienne Tshisekedi azaki na posa bato bakufa à l'époque na 2011 exemple oyi et salama Tshisekedi alingaka sala violence. Il ce peuple qui était beau tomboka batu bakufa mais il a dit que bokende bola pongia ba bébé batu basekaye balobi azali boye tala mutazo ko kate batu bazali ko senga Tshisekedi a créé un tribal a créé batu incident batu bakufa mais lokole le lobo zomo exemple mais Tshisekedi a boya ka bankile tanga Tshisekedi a yebaki déjà que ce qui n'a créé discours mabe population ko kufa c'est pour cela a yebisaki batu ke botikela ngalit oyo ngai moko na kobunda bokende bola pongia ba bébé mais lelo nani akoyiko boya liti Tshisekedi Mulumba bunda dans le monde entier azali honoré mémoire na na Belgique ba célébrer ango ba célébrer gouvernement belge a sali a décoré Etienne Tshisekedi comme héros national. Pourquoi pas RDC nani akoboya yango makamone c'est les cas ezali société allié kana basali bon allié cela veut dire quoi allié a commis mutaï de pes ya ebi de pes non azali allié c'est ça veut dire de pes asa mutaï de pes il ne faut pas kokota ba polémique wana tozali na kati ya de pes ezali na mubulute de pes za moko ezali na kati ya division te mutu moko te de pes ezali eloko moko mutu ko kabola yango azali te sauf Marambutan essaie d'évoluer déjà, il dépêche ezali moko. Mutu moko akoyi ko empêcher biso azalité. Mutu moko le trouble na il dépêche azalité. Il dépêche za moko et puis tozali ko fonctionner lelo dans la frappe ndenge ezali boye tozole la héros national. Nana nizo wa le reste boni bazo ya lobby. Nzele za ko yinda na ndenga liboma. Donc événement du ciel. Soko participer na biloko ya boyité papa obeli oza mutu liboma. Yo comprendre que c'est 50 Nzambe yaka pesa mo tala soki Tshisekedi Mulumba zala ki mwana Nzambe te mbele Kongo ebukabwani mais yo yé na discours ning et puis tu n'es pas capable de participer même que la Tshisekedi ozali gagnant ozolo banyanza Tshisekediste il faut la que ça bolingo ou la que ça déjà au créer un tribal au créer un moko tribal mais Tshisekedi a participé à lobaka ke bokende bola la pongia ba bébé ayeba ki na gage nini oyo akoyi ko engager moment wana guerre ezalaka te et puis makambo moko ya baluba ezalaka te ya bikolo ezalaka te tala Tshisekedi obino bozo sakana na elelo donc Tshisekedi il faut azala honoré na titre ya héros national kotala na matanga jamais soki olingi ko yaka ou participer ou la Tshisekedi en tout cas ndeko to bundana ye tozana lit moko ou la bolingo na si réellement olinga biso soko moni batu bakoya wate basala en moko ezala ki bazali na objectif ya ko balkaniser mboko mais tant que biso tozawa na to kotele melango tina dernière minute et ko tikala ko sala maté Madidi Martin kombo nezali Martin Madidi Martin